J'ai toujours dit ceci, qu'en aidant les autres, je m'aide moi-même. C'est mon principe pour moi. Les news de Kimba. Ezali esengo mingi tango yoza na kati ya groupe abengi les news de Kimba. Ya solo batalaka ebandelite, batalaka suka. Soki lobi moi kilo ezalaki po moto atia tola mokato tia maboko biso nyonso. Esengo na biso na komona ete ya solo les news de Kimba ezali mwana mayele. Ezali mwana botami na kati na libota munene we babengi Kimbangiste. Église Kimbangiste et bote pe mwana we babengi les news de Kimba. Pourquoi? Parce que na momo tozoloba maye bazali kosala. Na komwa tata mwana appelle Musantu papa biso bazali les news de Kimba. Soki na tali na les news de Kimba na soka de Kongo na ndenge bazosala sana. Libota nyonso les news de Kimba. Nyonso tomekaki kosala, to preferaki to ya kokomisa yango. Maman mami pe na libota nyonso na maman mami yango kana koka mutu akungi mutu abeli bazosalisana bazokotize ensusu mutu bamonana nanu te namolika mona koloba te kaka na osenga mingi boyebi ngai te boyepa moto te ngai mpe na bibino te kasi na cadre ya bolingo osali opisi mpa na biso po asengi mpasi okimbango abakisa esika euti oyo. C'est un exemple à suivre. En tout cas, ils ont Sibiso en 1956. J'ai toujours dit ceci, qu'en aidant les autres, je m'aide moi-même. C'est mon principe pour moi. Les news de Kimba. Balandi ya Kimbangu 21 mbote mingi bipanyo sobozwami awezali wabino mami tutoma aziamba. Lelo ezali le 4 juin 2023 oyo ezali mukolo oyo papa na biso papa Daniel oyo tomonaki na babilili oyo alala libanda bambula ebele akoma lokola muto ya liboma nde tokendaki koluka ye na ekipe na biso mopipa ya Kimbangu 21 tokendaki koluka papa na biso papa Daniel tomonaki ye tosololaki na ye tokanisi na reportage oyo elekaki tolandaki maso oyo tosalaki mpona papa na biso nde lelo mokolo ya liboso ezali mokolo na ye ya liboso oyo azokota na ndako ya Nzambe lelo na biso bakimbangiste ezali signe moko ya kitoko oyo tosali na bandeko nyonso bana nyonso ya les news de Kimba à travers le monde entier. Vraiment moi makelele mike ezobima oyo bazosala vantar oyo bazosala bapiblicité biso na église Kimbangiste makamba bapiblicité oyo ezalaka te soko olingi oyo ede moto eza mpona bongo te batata na bamama oyo nyonso bozali koloba tozali koyoka yango mais ezali mpona bongo te papa diangenda kutima alakisaki biso bolingo mobeko misala mais na bolingo biso bakimbangiste bolingo oyo papa alakisaki biso yango tokendaki koluka papa na biso papa Daniel pamba te azalaki volontaire na kati église Kimbangiste azalaki mutu moko azalaki soki bekatele ezali ndenge tozolanda ere nyonso abandaki korate te il faut apesa mbongo na ye alors azalaki volontaire amipesa mbeka kosalela papa Simon Kimbangu tango toyokaki ye moko alobi tango bazotonga résidence ya papa Kisoloke le lukeno na Bombe ye azalaki permanent kuna tango mosala esili azongi na ndako pamba taza volontaire noko na ye abenganaki ye na ndako noko na ye azali mondimi ya bandeko na biso ya église ya 3 égale 1 na Nkamba abenganaki ndeko na biso papa wana asali bambula ebele bato bandeko koyeba lisusu position na ye te telema pasi elekaki akoma lokola moto ya liboma alalaka na fulu aliaka na fulu makambo nyonso na fulu. Mbote papa kombo na nani nani Ditatumuna kombo papa mutapisa papa fona mutapisa kombo bongo o babengela ka nani Daniel bongo toka ko system yo moko mipesa ki yanke ne tokinaka poasa dozaka kombo system kombo na bapisa ka na poasa ne ba mona ngaka kombo na bapisa ngana to kokana pena mwana ndena yango
tango papa na biso moko mambo ya les news de Kimba alekaki amoni ndeko na biso wana nde esalaki ke abenga tango alelisi singa na niveau ya likolo epa ya patron na biso papa Jomaki arekomandaki ngai mama mami oza journaliste za mosala na yo kende koluka papa wana nde bomonaki na kende koluka ye tosololi totuni apesaki mpe bapreoccupation na ye na likambo aza nango alobi aza na posa bazwela ye abalukela ye esika ya kovanda tomemaki ye totalaki te aza sali te aza moto ya liboma aza na fulu te totaliki aza ndeko na biso tomemi ye na salon de coiffure bakati ye suki tosombele bilamba achange mpe bilamba na ye vraiment eza esengo mingi bato bamoni bakamwe bana jeteki bakamwe batondamaki na esengo makasi mais eza na baoyo bamonaki ke bazomona ke eza kitoko te l'église kimbangisa makambo wana ezalaka te mais bapapa balakisa biso bolingo mibeko misala tolanda papa diangenda kosima ndenge tokolobaka ete solo ekutikala bele solo elukuta ekutikala bele lukuta tozala bana na bolingo ntina na bolingo bosi boyibi yango soko ozali na bolingo na muninga okusala ye mabete mama longi ate yake biso na tongo mutu nyonso tu azali na bolingo akusala mutu mosusu mabete pamba te amici esika ya mutu wana yango wana nzambe alobi ete linga muninga na yo lokola omilingaka pamba te yo ozali komona ye ndenge ni lokolo bende na lingi nzambe olingi muninga te likambo yango ezali moke kasi ezali likambo monene bato bayekolaka obie basi bayekoli bele likambo moke wana kukusala bapage na bapage linga muninga na yo ndenge yo komilingilaka nzambe apesi biso question ndenge nini okulinga nzambe ye amoni na ye te soko olingi muninga na yo te yango wana bamama na batata bolingo totia mpenza makasi na bolingo okutala isika tozali kokende linga muninga na yo ndenge yo moko omilingilaka ezali mopasi kasi nzambe achi biso motambo yo okomona nzambe te omoni muninga na yo nzambe alobi ete tosala mutu na lolenge na biso donc mutu azali solo nzambe donc à travers mutu wana ozali komikumisa yo moko ozali mpe kokumisa nzambe na yo nakanisi touti kolanda ndenge papa diangenda alobeli biso vraiment tokotambusa mikro na biso tokotala papa na biso ndenge azoya mpo akende l'église lobi tomemaki ye tokotika ye bongo te parce que akwei na maboko ya biso bandeko na ye tomemaki ye na ville tosombelaki ye mwa keke bilamba tosombeli valise toboyi bifunda wana azalaki nango aza lisu moto ya bifunda wana te tosombeli ye valise na ye donc batie bilamba na ye yeyo tokotileya na magasin oyo tosombi valise yango tiana se kongola tia bilamba na kati tiana se lalisango na se lalisa valise na se lelo oyo aye kosepelisa papa Simon Kimbangu alobi donc atondami lesengo ya makasi nde ekipe na biso ya Kimbangu 21 tokotambusa mikro na biso tozozela moke papa Daniel akoma po tomema ye akende kokota na église après nde tokotambusa mikro na biso mpona kotuna moko na moko opinion na ye apesa biso bapesa mpe témoignage ya papa Daniel mpo motu nyonso azopesa témoignage na ye eloko na koyebisa bino bato oyo lelo bozolobaki ezalaka te na église kimbangiste ezalaka te ezali soki eza na église kimbangiste te makambo tosali seke bolingo eza te soki bolingo ezali okokotika ndeko na yo na pasi te soki bolingo ezali okokotika ndeko na yo alia biloko na fulu te soki bolingo ezali okomona ndeko na alali na balabala otiki ye te mais ntango bolingo ezali tomoni ndeko na biso te torekiperaki ye na bandeko nyonso bozoloba vraiment wana ezali kimondimi te soki moto akwei na pasi mpe akwei na mabe tosepelaka te pamba te toza bato na kati ya na se ya ntango pardon toza bato na se ya ntango mingi ya koloba ezali te vraiment napesi merci na bana nyonso ya les news de Kimba oyo bazali na mokili mobimba na bolingo bolakisi epai ya papa na biso papa Daniel papa Simon Kimbangu akosepela mpe akopesa bino mapamboli po soki tata nzambe asepeli na likambo ya kitoko yebaki biso bana na ye tokozwa mapamboli te mama na biso mama Ida Mère de la Nation mama ya bana ebele mwasi ya papa Didier Mateus Big Boss 005 nakanisi bacontribution na bino tozozela yango po tosunga ndeko na biso papa Daniel
Voilà, pour moi, papa na biso yeyo. Alati les lois changé à lobby, à ça sur Boutalibo matende bande comme on a ye wana azokende nda kwa Nzambe ake kokota na nda kwa Nzambe ndenge tozomona awa. Vraiment eza sengomi pona biso bana papa simuka. Bana biso ye wana azokende kokota na nda kwa Nzambe. Alinga biso akinda Dala ese koyo Geabongi saka elingi komo nana Totonda Nzambe Alinga biso akinda oki Ose Dala ese koyo Geabongi saka elingi komo nana Tala nando Bakokola biso Nani aye waka Tokokoma boye Tala nane sikatoti Adini Tokatela nibeko Alleluia J'ai toujours dit ceci, qu'en aidant les autres, je m'aide moi-même. C'est mon principe pour moi. Les news de Kimba. Merci. Papa Simon Kimbangu apampola ba. Pampola misa ba pampola ba. Bazoya mingi batindaka. Parce que nga place na bandaki koza na salaki kimiaki. Yamuka na salaki nangona komba tata moi tata moi. J'ai toujours dit ceci, qu'en aidant les autres, je m'aide moi-même. C'est mon principe pour moi. Les news de Kimba. Social. Amukomi bo. Ozamona Coral ni. J'étais qui? Président Awad. Papa le pape. J'étais qui Awad? Makoto. Okomi bo ndeni ni social. Nasa kimiaki. Nasa terantela parce que bana makama résolution ekuya. Badengana wana ndako bazo biloko na wana tunakwaka. Ba uniforme nefu epeba nasa kimiaki. Nasa lesiki. Alinini, soli nini? Nazana sutikaka. Pesa kolala nde mtezo zanga nasa kimiaki nasa ntenentela. Nasa kimiaki. Bato resolution bakwaka biloko nesu libanda. Natikala ni kana bilamba te. Bilamba nanga o nga mona na mukena wana zwaka nga mona na kimisomba. Leba uniforme nyaso ngimbangisa nyaso bakwaka libanda. Bakwaka libanda se kufa kuku. Naza sultana uniforme moko te. Mais kotala papa sostemo tumuna mukolo wana papa sostemo tumuni lelo. Papa Alexanga yena kotala papa sostemo tumuni lelo. Bino nyonso komona papa sostemo atango wana mutali boma sondeni. Nzoka zaki na uniforme te. Dala papa sostemo ya lelo yeyo. Alobaki azaki ntelantela azangaki sika kovanda libote bwakaki ye biso bandeko na ye na komba papa Simon Kimbangu tozwi ye tolakisi ye na mokili mobimba biso nyonso toserevoltaki
tosaki baréunion ndenge na ndenge tosorganize lelo toye kotika ye na ndako na ye vraiment eza likambo esengo na ye suka pa papa système te tokontinue mpe na bandeko mosusu baoya lobi to na nsima ya lobi papa Simon Kimbanga ozanga kopambola biso te motu moko epai ye abimisaki papa Simon Kimbanga azongisaka fois 10 esengo nanga mosusu eyali nazwi mondimi mosusu ya sika na te na makala oye sepelisa nzambe nzamba sepelisa yo mambote mekibwiza ya solo bandeko ambiance nyonso ezali papa Flori na bandeko nyonso toyebi te bozali bayike na kozelaka likambo oyo ya lisumbi ya ndeko na biso papa Daniel oyo ayebabi mingi na kombo ya papa Système ya solo bilaka yango bikoki topesaki ba contribution na biso partout dans le monde entier topesaki oyo mpona kosunga ndeko na biso na kati na mpasi oyo yazalaka tobengaka ye moto ya liboma topesaka na baqualification nyonso papa Simon Kimbanga alakisi ete azalaki moto ya liboma te azali moto na kati na bato lelo na oyo nyonso bopesaki bacontribution na bino bamabondeli na bino antuka ezwi efe moko ya kitoko nango mokolo moye tokomi na ngala oyo toyi kotika ndeko na biso papa Système yeyo avant na kati na biso bandeko na ya l'Église de Kimba pe partout dans le monde entier bomona ete tovandi na bino elongo na kati na oyo esika pamba te lisuli ezalaki ya biso nyonso mpona koluka ndeko na biso akoma na lolenge oyo azali en tout cas soki balakisi yo foto ya kala balobi o papa Système otali ya leo na balunete oloba non eza ye te kasi nzambe ayebi kosala makambo na ye yebi kozali membre ya l'Union de Kimba eza lokola lipa te lelo eza epai kingandi lobi ekozala epai kingandi donc même soki eye epai na yo te me mosala na biso balobi bolingo bapapa balakisi bolingo na eloko tozosala yango tosengi moto na moto amibulisa tomipesa na likambo oyo akokotala yango nsoki po ete abebisa ye na nzambe na ye parce que awa l'Union de Kimba ezali komaterialize maloba ya bapapa misato oyo bango bakangaki bolingo mibeko misala bolingo yango tozolakisa tosengi na bamembre nyonso moto akosa bino te nayokaka na ngai me lelo na vivre naza na susi nakende na ndako na ngai parce bandeko na ngai bazwili ngai ndako yango nasengi papa Simon Kimbanga apampola bango navandaki bambula ebele na libanda nazangaki place ya kovanda bandeko na ngai baye kozwa ngai bazwili ngai ndako naza na kosepela yango nasengi pa ya papa Simon Kimbanga apampola bango nyonso. Les news de Kimba. Ngai mama dolo na mboka Paris naye kaka po tolobela na makambo ya les news soki natali na les news de Kimba nazoka leloko moko kuna ndenge bazosalisana likambo tozokosala na les news malamu ebota moba ya kitoko omona moto akufeli ka mosuku aza na makoti te ka akoti hôpital les news de Kimba esalisi mbongo epesi vision ya papa Simon Kimbanga ya mama Mulu c'était ça tosalisana balandi ya Kimbangu 21 mbote mingi bipa nyonso bozwami awo ezali wa bino mami tutoma aziamba na Luanda lelo nakanisi tozali na événement munene oyo tozali nango na ndeko na biso oyo ayebani na kombo ya Papa Manu azali choriste na kati ya chorale de dirigeants église kimbangiste na kati ya bana na biso ya B26 na golf. Papa Manu azalaki vraiment moyembi munene tokanisi biso so toyebi yango azalaki makasi na misala azalaki vraiment donc soki likambo ezali neti na chorale o matanga o mariage o Papa Manu bandai kozanga te lelo oyo révélation yaki na kati ya papa na biso papa Jomak pamba te pona kofinga église kimbangiste tala muto liboma na bino ba kimbangiste papa na bino papa Paul azoloba nini papa Simon Kimbanga azoloba nini yango tolobi likambu na likambu ezalaka na tangu nango soki na ekoki te atabo forcé atosali bapriere ndenge nini tangu nango soki ekoki nanu te boto kosimba te me lelo oyo tangu ya Papa Manu ekoki likambu ya mawa tomoni bandeko na biso bazolela tokimi bambangu tozeli manu na golf moya kozwa manu na golf eza te tokimi mbangu bato oyo bayebi Luanda toyeti na divina mpona kokanga Papa Manu
ndenge bozali komona manu na katikati ya prince boye azali kotraverse nakomba tata mwa primo santu mission na biso yango de kosala manu otozwa manu ha J'ai toujours dit ceci, qu'en aidant les autres, je m'aide moi-même. C'est mon principe pour moi. Nania kosala tamu eloko na simbi nango te. Oh, t'as les parabènes, mano. Ayo, parce que t'as les parabènes. Okozwa. Eloko fo na lobi epa na bino. The news de Kimba. Kolo oyebi mabenanga nakoki te nkolo kobenga yo nkolo 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 bikisanga na mawa mayo nazwa kimia. Jomak malo Jomak na grupa kaka ye kuna asa kusala musala ya malamu ma eloko ezo bossa na ye eza parti ya kotinda non telefone te ya kotinda message oyo ezalaka kuna na pot na États-Unis pona ezala archive na biso awa parce que coopération oyo ezalaka ya na bana awa eza muke information. J'ai toujours dit ceci, qu'en aidant les autres, je m'aide moi-même. C'est mon principe pour moi. The news de Kimba. Mbote mama présente. Mbote mama mami. Awa toza na vokumbi tomoni bino pokwa awa na vokumbi. Nini boye kosala awa mama? Merci mama mami. Toye awa na vokumbi pona ko visiter papa Manu. En tout cas, bino nyonso bolandaki na ndenge tokendeki epai ya papa ba femme de valeur. Papa lobaki na biso ke makambo oyo bozosala eza makambo ya malamu oyo esepelisi bango. Mais faut tozala na suivi nango. Azalaki touché mokolo. Amonaki bongo kotelemisa Manu. Kosala ba action kaka spontané te. Ingeta suivi pe fo ezalaka toyokani ingeta parce que sinon batonta mabe moko mosusu bakovérifie omoni bakenda mbala moko mpona balakisa na écran parce que moko mosusu nalandaki mpe deba moko ya makasi na kati ya mosala na bino na bareseau sociaux bazosala bango mosala kitoko mais mpona nini bazwaka baimage wana balakisa susu kana nzambe bisoki liboko epesi oyo eboye deba omoni parce que bozosala makambo kitoko epesi zuwa makambo nyonso tosalaka oyo ya kitoko yango wana lelo ezali mokolo oyo toye awa na orientation ya papa ya Jomak nde biso toye awa mpona kovisite Manu mpe kotikela ye mwa eloko oyo tobongisaki ya kolia mpona ye nakanisi bino moko bolandi ndenge azozwa biloko na ye moko azokotisa na ndako. Mama présidente ndenge tomoni papa Manu awa est-ce que changement ezozala na bakisi azozwa suivi mpe ndenge les news ezolandela changement ezozala? Nakanisi bino moko bolanda mokolo ya liboso tozwaka papa Manu bolandaka mokolo yango ndenge nini papa Manu azalaki lelo bino nyonso bolanda mpenza prière na ye ndenge ye moko azosala na bolingo tata molimo mosantu nzambe tata yo ozalaka bolingo ozalaka na nyonso papa tan eza malamu te biso tozali na mwa considération na bana papa yo ozalaka nango mikolo nyonso eza pasi na ndenge biso tozali kotala tan
yo papa jengena bandi kotala ko contrôler talo ya kwanga na talo ya loso e biso zali kotala ko contrôler vide na ndenge biso zali kokende tozali kokende wa papa jengena na likolo kuna ona likolo ya kulda likolo kuna na azo contrôler eza yo na temps oyo papa biso toza na passe mingi parce que na ndenge biso zali kotala na ngambo wana ya 26 na ba mike ya na ndenge azali kokabola lingomba papa biso tozali lususu na parti ya kosimba na sens mususu te non kwa kaka libonde li manenge yo memaka bambas na yo bayeli awa otala ngai na bana oyo yo tie lembo na bana oyo batiki kuna na bana bazali na place ya église mas ezali temps ya nani ya papa Kimbangu tata Molimo Santo merci na ndenge obate libiso na bana nyonso na ba ange nous sommes présents na bolingo tata mwana pe tata Molimo Santo amen amen Nasali solo musuki kolo yangu ya otonda na bolingo bikisangai na mawa na yo nazwa kimia yambalo sambo na ngai nkolo nasali solo musumuki kolo nangu ya otonda na bolingo bikisanga na mawa na yo nazokimia kolo oyebi mabe nanga nakoki te nkolo kobenga yo nkolo 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 bikisanga na mawa na yo nazwa kimia. Sinon mpo na ngai namoni ke mwa changement ezali. Bana na bino bandako na bino teke pambama na mayo bosali na mwana nga mama Nzaba yango na ngai mama Nsalulu na zongsi merci mingi na zongsi matondi mingi bana na lingomba mobimba na mabone po mabone lango etie mutu moko te na bandimi na ba pasteur na ba sona ba tie mabonde lipo na mama ni ya mwana zongsi merci na bino nyonso tika Nzamba pambola bino na mayibo sali bo continue ko sala kaka ti suka ezala ndelo te po Nzamba atala ke bandeli matala ka suka tika suka pele ezala esengo na bandimi nyonso site panga mama Nsalulu na mikoka ki lisusu te nzoto esili na makanisi me Nzamba libi ko banga tenga nazali na bino lokola ndengi papa Armand lobaki ti malade mama ni bana lelo etikali aw. Les news de Kimba. Je m'aide en aidant les autres. Bino ndeko mama wa Nzaba. Ya solo na ye kozongisa matondi epai ya papa Simon Kimbangu. Na ye kopesa matondi epai ya administrateur nyonso ya les news. Na pesi un grand merci na baebanso oyo baza na kati na les news de Kimba na oyo bosali po na ngai. Ya solo na beli makasi ko banda le 2 avril nazalaki na pasi moi na pesa bino ba detail ya pasi nazalaki na ngo ezate kasi na mawa pe na bolingo oyo tata Nzambe ndenga atikaka bana na ete atouche motema ya papa Jomak alobi ete te o azande ko na biso tokotika ete na mabondeli tokosunga ye na mabondeli et financièrement en tout cas bobandone ngai te bozalaki na ngai elongo na ndeko na biso mama Louise na papa Flori batiki ngai te kobanda premier jour oyo tokendaki na HJ bazalaki na ngai elongo
boyo balaki komona ngai nalaki susu ngai te kasi nakoyembaka nzembo kaka moko nakorapeleke epai ya papa Simon Kimbangu kasi loyembo nakasa mposa nayemba yango boyeba soki ezalaki loyembo nini nakoyembaka Nzambe ameutala kwame pasivo ya ameutala kwame pasivo ya vuvama Je m'aide en aidant les autres. Nalobaka nga naza ndeko naza na mama na nga na chambre elandi mama ni obima ya lelo ezali programme mpo anini biso kutu toyebaki yango te me nga mo nde nafandi na constantaki mpo nga na vivre mingi na bakimbaniste naza kimbaniste te Les news de Kimba. Je m'aide en aidant les autres. En tout cas, tu l'as bien pensa. Voilà, tu l'as bien tout cas pour seka, pour seka. Ne c'est que je salue quand ma casse pour la fête de 27, à seka, c'est que seka. Les news de Kimba. Je m'aide en aidant les autres. Il y a télé kota makolo, ngana na benda ni kota mutukuna. Mutuna papa Flori a bandi prière. Nga pe na succès na prière en tout cas na prière na ngai eloko nga naza kosenga na tata Nzambe kaka mama ani to continue bomoi to bimana e bomoi na kati na hôpital wana to ye ko kende pour l'hôpital wana tellement rigueur ce que ezali kutata ba centre na biso asita ndenge za komona ta musumbeti museza na vide malade azati na saka papa Flori zonga na yo ngana tikala nano awa na observation na tala soki ndenge nini me. Les news de Kimba. Je m'aide en aidant les autres. Donc, docteur a lobby à il faut beaucoup d'hôpital. Bazoué bakene na salle d'urgence, biso ke au ventre sur na salle d'attente, salle d'urgence. Ou on a déjà ba pourquoi to komo kinde ba 17h. To fandi on a pe ba on peut kuna ba pe sur ordonnance to sombi kisi ba sali kuna ti esili na moni be ko signaler biso bazaki na kati kuna kana papa Flori biso no ba biso ni banda pokuna ba libaza vraiment na rigueur makasi balingi atukmate donc mutu moko kaka wa kokoza la pembe na malade tango basisi papa Flori a yebisi biso ale ba na chaise roulante ba memi biso na tina ba ascenseur to koti biso nyonso wana na mama moboti na ye donc ye pe accompagner ki biso to ke biso nyonso ti na niveau 3. L'air to koti na to comme na niveau 3 na to koti l'air bazo le kanaye wana to le kanani ba garde wana ka o te kuna bato bakenda ki belete moto moko kakale mama na sœur na batikali biso na papa Flori to accompagner tina salle ba la biso chambre après ba. Les news de Kimba. Je m'aide en aidant les autres. Ordonnance, papa Flori a qui ressemble à Baki Signon Sona déjà à Zakomel. Azomel a déjà Baki Signon Sona. Torozonga après une semaine. Il y a un azo senga na bande ko traitement maman ni esilité. Oyo biso déjà to pesa ki tozongi sous deuxième tour. Oyo ba pesina noté bo continuer ko pesa. Po docteur alobi na biso photo landela kana eti na suka même ataba examen mususu ko intervenir dans l'entretien ba boye to continuer faire l'hôpital po na hôpital bato baza ba conventionné au moins que wana za ba entreprise za ko zwa charge po hôpital wana za cher au sakanate mais biso na moi muke bande ko ngai to parvenir ko garder ndeko na biso pendant 6 jours donc c'est pas facile mbongo etikali kuna mutuya eza réseaux sociaux na koyi koloba montante mbongo etikali kuna ba administrateur ba yebi mbongo etikali donc ba ordonnance na bango eza penza ya mutuya to bimi ndenge za boy suivi ezali tina ndako
donc chaque jour tozozalaka en contact en tout cas aza na ye bien tozongela kaka rendez-vous si il faut même kosala baexamen mosusu ndenge proposition ezalaki na bandeko mosusu mpe baza baminganga oyo baza en contact na bamédecin baza kosoigne ye nyonso tokosala kaka na cadre ya groupe kaka na cadre ya groupe kaka na bambongo kaka oyo ndenge toza kopesana moke moke mwa 10 francs mwa 100 francs mwa $1 mwa 1000 kwanza bandeko na soki 200 kwanza bandeko na ngai tolemba te. Les news de Kimba. Je m'aide en aidant les autres. Yango na ngana moni ete malamu ndeto bongisaka ka mutualité oyo to kanaki. Ya sole zali ide malamu. Ndege to zala kana bisuna bokani. To kama tizoni akasavubu. Eh bien, to sali tinsa na biso. Riege pana mutualité. To kama timbongo wana to tia ngona ba. Mutu na biso moko sana pat. Ubeta mususu mupaya wana yewa. Payena paina ngai. Ya sole na zana bongo te. Kati fuate azali sali basengi yembongo ya zana yangote totika kufa ngai mama dolo na mboka Paris naye kaka po tolobela na makambo ya le news soki natali na le news de Kimba nazoka leloko moko kuna ndenge bazosalisana likambo toza kosala na le news malamu ebota mombo ya kitoko omona moto akufeli ka mosusu aza na makoti te ka koti hôpital les news de Kimba esalisi mbongo epesi vision ya papa Simon Kimbangu ya mama Mulu c'était ça tosalisana. J'ai toujours dit ceci, qu'en aidant les autres, je m'aide moi-même. C'est mon principe pour moi. Les news de Kimba. Na komba tata mwana peli mu centre bandeko na ngai ezali nga ndeko na bino mama Louise Lolo nazwami na Kinshasa naye kobeta lisolo na ngai na ntina na pasi oyo ezalaki na kati ya ndeko na biso mama Ani Nzaba ya solo bobime mama Ani Nzaba ndenge bandeko mingi botie maloba na groupe ya solo noki bandeko balobi bayembi ngai nde naleki na kosepela na ntina na mama Ani na oyo tozaki na ye ntango nyonso ndenge tozwaki ye kokende na hôpital ya solo na ntango tozwaki sango ya maladi tozwaki etinda ya komema ye na hôpital. Allô, Radio Marc, bonjour. La monnaie appelle là, yo. Ah, ngana zobela. Depuis le 2 avril. Ya, pas si. Heureusement, papa, c'est moi qui m'bango azali. Na banda ki n'appelle à si changement exact. Le londe na ye na buba zai. Papa kububa ka décider na yakawa. Donc voilà un peu de konangai. Union de prière kaka. Merci beaucoup. Ah, oui maman, merci beaucoup na message ndena lobana se na zana musala. Est-ce que ça les si ba examen approprié basala que examen aux Hollandais bakisi ou bien so kota mom que na mozindo penza parce que ozo sentir pena bien te apparemment na azo comme bon na yo ça c'est l'examen au mona qui spécialiste zandena ndenge zabo nazomona pema maladi na ngai ya yeza po docteur Amato alobaki il fallait tosala scanner na tosali yango te papa mpona mbongo mpe eza te nyonso tu wana papa simoki bango ndaleka kosunga sinon naza malade papa Joe Marc je suis vraiment malade. Allô? Bonjour papa Joe Marc. Bon, tozana maman Louise awa na hôpital na ACJ. To évoluer boye. To komi to sali formalité. Sikoyo bas médecin asengi biso d'après consultation asali ye. Asengi ye faut to sala scanner. Après scanner
soki possibilité ezali ya kohospitalize fo hospitalize mpo ye moko alandela ye baexamen mosusu asali ye ya misu kote moko eza fort kote moko eza un peu faible yango wana tozofuta mongo scanage sikoyo soki tosisi toye kopesa ye baresultat ye moto akodeside soki tokozonga ndako mpe akotikala awa donc étape tokomi nde yango wana sikoyo. Merci. Bon, papa ndenge papa Fleury alobi scanner $120 tofuti yango wana tozozela sikoyo nasala scanner awa na salle d'attente po basala ye tovandi. Scanner déjà basali tozozela résultat po tozonga epai ya docteur. Joma koloka résultat ezomela docteur akolongwa azolongwa 16h nde papa Fleury akozwa docteur akoti amoni déjà cliché alobi boloko azokende tofuta caution hospitalisation chambre ya munene ndenge ezaki oyo bato kaka bato bazaza donc $300 chambre privée $500 yango wana mbongo natikali nango $140 napesi afuta nano caution nini avance wana lobi naya naya kopesa naya kobakisa $160 po atikala po azaka ya kolala donc palpitation vertige makasi aza pe un peu faible comme ça tikala dans le temps lobi to soki baolobana nini na bakisi na traitement bakokopesa ye lobi soki toye toyopesaka mbongo makambo nyonso mpe nakomi natuni ndeni en tout cas balobi alali bien abi nalali bien nayoki mutu esali neti mwa kokita bongo bapalpitation abite bapalpitation nayoki te traitement econtinue wana kaka baordonnance ka eza kosopa papa Fleury aye akepe sokosomba bakiso toyaki na ndeko na biso ndenge biso nyonso toyebeli mama Ani Nzaba azalaki vraiment morante ebanda lobi toyaki tosalaka mosala kende mata zonga boordonnance somba kisi sala boye donc eza bakisi ya poka wana otosomba oyo akozwa lelo na lobi donc bamai donc par jour baza kotia ye 7 à 9 perfusions. Donc ba ordonnance eza kokoya ministre na ministre donc soka balobi kaka noki bakeba ye babakisi kisi bo kaka bongo na bongo toza kaka wana la journée ti ceux qui ngonga koye ekoki tosali prière tozongi siko bata sécurité na bango tellement baza strict bato mosuku baza koya wana donc okokota te heure na bango ya visite ndenge eza de 11h à 12h soko ye après soit avant kokota te na pourquoi ezaki de 18h30 à 19h30 soko ye même ata 1 minute après kokota te donc bazaki très sévère po bango mpe baza kobanga baindien baza kaka wana o baza kosupervise puis bainfirmière kaka bango na bango baindien donc balobaka anglais donc mosusu bayebi français te français moko akodebrouille neti mosusu oyo biso jour tokotaki ayebi na ye kaka français kaka anglais français ayebi te donc ntango aza koyemaka mosusu aza kotuna sikoyo ngai lokola mwa connaissance ya moke na anglais etikala donc naza kodebrouille tozosoyana na anglais donc sikoyo likambo mosusu esalemaki le même mercredi wana ya le 26 donc net chaque jour ntango bayaka na ntongo soki babongisi bango donc bayaka kochange bilamba nyonso ya mbetu badra bacouverture bapesi bango na bilamba bachange bango na bilamba mpo baza kolataka bilamba hôpital curieusement mokolo yango esali ke elere bapesi bamalade nyonso bilamba mama ani elamba eza te bayebisi babi elamba nikoya après atikali kaka na sengle ne moko azalaki nango apase nango la journée ya mercredi wana butu elamba eye te lobi nango na ntongo ntango nga mpe na ye ntongo na nakuti bango kaka esengo kaka natali bango ndenge nini o très bien
nazongi sikoyo epai ya docteur nabisinga bi docteur na ye lere ka moninga mbala moko azu sikoyo telefone akomi kobenga sikoyo médecin en sous-sol nde basololaki déjà qu'il fallait tobima mpo basalela biso bon de sortie ntango nazongi nga mpe nalobi na bango eloko te ntango nazongi ka na chambre indienne wana lokola ayebi ke nga mpe nasomba bakisi mbala moko aye na ordonnance tala so ordonnance molai abi oyo so na ordonnance nga nazwi ordonnance ko nazongi nango so epai ya docteur nana yelinga bi infirmière wana indienne abi benga ye nga nabimi abengi ye nde ayebisi ke non bazobima lelo baye kozwa siko ordonnance wana mbongo bakisi abongoli yango na bakisi ya comprimé alobi na ngaka azela le quelque temps après infirmière wana indienne ayi kobenga ngai bokende na ozoloba te mama otuni so tokende wapi nakanisi tozobima lelo yozalaka wana yozalabima na biso kaka mpo nzoto ekomi deja bien nayebisi yo bongo nga moko mokolo nzoto yo mokolo nzoto omona mais olali bien lelo très bien nalali bien en tout cas esengo na nga eza kaka mama mwilo na mokolo mwa lelo mwa le 27 avril asalisa ngai asunga ngai asunga mpe bandeko nyonso oyo bazali kosunga ngai na mabondeli na bango nde esaliki lelo ngai nazala na makasi mpe financièrement ndenge basungi en tout cas lipamboli ezonga na mabota na bango nyonso mais nayokaki lobi otindaki na telefone bayelo uniforme na olonga osala nango nini nazozela nde uniforme nalata yango nde naza boye mpo nalata teni na ngai l'église maya mokambi oyo otala ndeko na yo awa boni impression na ye eza ndenge nini okutili ye lelo papa nazaka na sourire esengo makasi na ndenge toyelaki na ndenge ndeko akomi na elongi echange banda lobi elongi na epenza ezongi mafuta soki aza koseka nzela ya mino mongongo na epenza ezongi na matama ezokota esengo makasi vraiment merci papa simukimba wana osali biso na mama ani esengo sacrifice na biso ekepamba te merci yaya boni olamuki ndenge nini lelo en tout cas tolamuki mpenza bien mpenza bana tolamuki na tokutuka koseka na koseka neseko ezosalika makasi mpona fete ya le 27 azoseka kaka se koseka en tout cas tolali bien en tout cas siko oke mpenza merci akofetela yango ya lelo le 27 akofetela yango awa sasengaki uniforme na alata kaka alata uniforme eloka lelo le fete ya le 27 avril alata kaka bayeli uniforme na mama mwili po alata merci nalobaka nga naza ndeko naza na mama na nga na chambre elandi mama ani kobima ya lelo ezali programme mpo anini biso ku toyebaki yango te mai nga mo nde nafandi na constantaki mpo nga na vivre mingi na bakimbaniste naza kimbaniste te bateli nyonso ezali te na ntongo mama lipo alatela mbati aomitungisa nga na esi mama ni yovandaka mai nga na bandeki koprosentike mama ni aobima lelo eso alate mpe robe wana deja na ntongo ta mosu elelaki eempêche sortir eza kaka mabongisa nzambe eza bongisa mpo na journal eza mpenza esengo mobali ndenge ayaki na ndenge akomi na ndenge azoseka lelo banda ntongo alali te tozoseka depuis 5 heures donc eza vraiment esengo makasi mali mpenza nzambe aza na ye. Merci beaucoup, Marie. Je vais te casser vraiment. En tout cas, merci. Beaucoup de ok, malade. Merci. Ezali, pesa document wana, pesa farde wana. Mama nikino wana, pesa farde wana. Pesa farde wana, document wana. Mama nitaranga.
Papa, s'il vous plaît, beaucoup mieux. Les news de Kimba. Je m'aide en aidant les autres. Na kombo ya tata mwana peli mosan na jongsi merci mingi surtout na numéro 1 papa Simon Kimba na maye asale pa ya mama ani nzaba nzabe tika zwa lokumu na jongsi pe merci mingi na baye bazali mosika na lisongi basali bana na mabondeli na mosolo atuka nzamba za lokumu donc na singi bolingo wane banda na mama ni kaka te na bango so bazali mosika po moto na moto atiaka motema esika ya salelaka yango na jonsi bino merci mingi nzambe apambola bino mabota na bino bana na bino bandako na bino teke epambwama na mayo bosali na mwana nga mama ni nzaba yango na ngai mama nsalulu na jongsi merci mingi na jongsi matondi mingi bana na lingomba mobimba na mabonde po mabonde lango etie mutu moko te na bandimi na ba pasteur na ba sona ba tie mabonde lipo na mama ni yango na jongsi merci na bino nyonso tika nzamba pambola bino na mayibo sali bo continuer ko sala kaka ti suka ezala ndelo te po nzamba atala ke bandeli matala ka suka tika suka pele zala esengo na bandimi nyonso site panga mama nsalulu na mikokaki lisusu te nzoto esili na makanisi me nzamba libi kobanga tenga nazali na bino lokola ndengi papa Armand lobaki ti malade ya mama ni banda lelo etikali awa ya solo nzamba yoki libondeli yango wana jongsi merci mingi na mikolo etikali pe botika biso na mabondeli te bobondela atango nyonso mpo na biso potala ngai nazotelike pa ya bana mponga nazali mama veuve musungi nange ezali tata nzambe lokola azali kosunga bana mpe bazali kosunga wala nzoto yango eza na makasi yango napesi merci mingi na biso tika nzambe azwa lokumu na mayo bosali nakomba tata mwana peli mosantu amen. Mbote na bandeko na ngai nyonso ya les news de Kimba partout oyo bozwami dans le monde entier ezali nga wa bino ndeko mama wa Nzaba ya solo naye kozongisa matondi epai ya papa Simon Kimbangu naye kopesa matondi epai ya administrateur nyonso ya les news napesi un grand merci na baebanso oyo baza na kati na les news de Kimba na oyo bosali mpona ngai ya solo nabeli makasi kobanda le 2 avril nazalaki na pasi moi napesa bino badetail ya pasi nazalaki nango eza te kasi na mawa mpe na bolingo oyo ya tata nzambe ndenge atikaka bana na ye te atushe motema ya papa Jomak alobi ete te oyo aza ndeko na biso tokotika ye te na mabondeli tokosunga ye na mabondeli et financièrement en tout cas bobandone ngai te bozalaki na ngai elongo na ndeko na biso mama Louise na papa Flori batiki ngai te kobanda premier jour oyo tokendaki na HJ bazalaki na ngai elongo boyo balaki komona ngai nalaki susu ngai te kasi nakoyembaka nzembo kaka moko nakorapeleke epai ya papa Simon Kimbangu nakoloba papa Simon Kimbangu kopesa ngai mokongo te kanisela ngai kotika ngai te sala bolingo ya tata epai ya mwana wana ezalaki libondeli na ngai ya ntango nyonso mpo nazalaki susu na makasa kobondela te nakorapele papa Simon Kimbangu mabondeli oyo eleka basakrifise oyo eleka ata na basakrifise wana okanisela ngai mpo opesa ngai kimia mpo douleur soki ebandi awa emati na motu bandeko pasi oyo balobaka pasi kasi loyembo nakasa mposa nayemba yango boyeba soki ezalaki loyembo nini nakoyembaka Nzambe ameundala kwame
masivo ya vuvama tukakileke kyambese mumpasi izingilanga. Les news de Kimba. Je m'aide en aidant les autres. Wabino ndeko mama Lolo na kati na mboka na Paris. Na kati na les news muta epate ngai ndeko na ngai mama Louise Lolo na mboka na Kinshasa. Na tina na maladi ya ndeko na biso mama Ninzaba. Mama Louise amipesi, amitiki, amipesi kino alongoli ndeko na biso na kati na pasi. Vraiment ya Louise, continue comme ça, je suis fière de toi ma sœur. Ngai mama belenga nanga na Paris, donc azali membre ya moko na kata l'église de Kimba, donc là nazo senga kana biso tous à la vraiment moko vraiment oh ba action tous ça là vraiment tout multiplier yango vraiment ba oh nan ba su conscience na côté ba so vraiment conscience ya ko zala makambo to zala ngo to ke devina liboso to simbana to zala moko na moko bolingo ba no ba otinda biso o ya kale ezaki na kala kala 56 et mon na mpona lelo to continue ngo vraiment tout ça là vraiment ensemble vraiment na libino mi to zala vraiment bomoko vraiment na ba ndako bande ba action en tout cas ba positif na ba positif. Merci Papa Jomak na ba initiative et puis na ba inspiration. Vraiment tous ensemble. Merci ngai bino ni kina belengele na la Paris. Merci. Ngai mama Dolo na mboka Paris. Na kaka poto lobela na makambo ya le news. Na ntina na bolingo oyo papa Smoki Mbango asengaki na kati na biso. Papa Mfumalo abeteli yango sete pe ba papa bazobetela sete. Likambo tozo kosala na le news malamu ebota mbuba ya kitoko. Ezwa mikakatano te ezala te basali mpona ye mpona nini mpona ye te ezala vraiment na bolingo ya solo mpo yango ebota mbuma pamba te biso tokobandaka na likambo na kitoko alapres bongo tokokende nango na mabe ndenge wana te papa azosengela biso bolingo ya kitoko bolingo te ezali mpo tosalisa kaka moninga na ntango ya pasi tosalisa mpe moninga na ntango na esengo mpo biso nyonso tu tozala liboke tosala ndenge oyo tata nzambe nkolo yesu tata molimo ngo santo balingeli biso sino te na sukisi wana papa Jomak na komba tata mona pe molimo babino ndeko papa manene na mboka ya Paris bande kwa les news de Kimba papa Jomak tika ete papa Smoki Mbango pambola yo parce que likanisi ozwi eza likanisi normalement faut eza déjà makambo fumalo ateya biso normalement ezali eloko photo landa biso nyonso tala likambo nene zo kosala na mboka ya Kisasa to makambo nene zo salema bana to koti na ne oyo to moni likambo ya suka yo kosala ya mama Aninzaba eza ki passe mais na tina bolingo na tina likanti yo papa Jomak kozwa ki ya kosangisa bandeko nyonso to kozwa receipt moko ya makasi yango na bandeko na ngai to lembate to continue kozala bomoko papa Smoki Mbango kolongisa biso parce que na kata misala nde oyo Mfumalongo alakisaki biso soki to kolobana kosala makambo mibali o papa Jomak ozosalela biso ezali pratique ya makambo o papa Mfumalongo alobaki bolingo mibeko misala wabino ndeko papa manene ezali ngai ndeko na bino papa Sami Bansikita na mboka Paris nayebani mingi na kombo ya chef Guépard rapide parce que naza scout esengo ezali mingi na bana les news de Kimba. Maman Rosette nazali awa na mboka Paris eza maman Rosette à Londres mais natina le 27 avril toyei ko célébrer ngo na mboka Paris vraiment bandeko na ngai les news de Kimba na pesi bino mbote naza na esengo makasi na maimance tozali kosala wuta to bandaki ba makambo na biso ya ko aider bandeko na moni ndenge mama Louise bazobi hôpital bango na mama na biso mama Aninzaba natondaki na esengo lelo pe awa na mboka Paris na message ya papa lobi na biso il faut tozala na ba initiative ya ko aider to eda kaka batu na l'air ya matanga te pamba te mingi bayaka mona bakutani po bazokende bele moko songolo alors olo to eda kaka na ndenge ke oto ke matanga mais to koma na ba initiative papa Arma insister lelo na tina ba initiative lokola biso si to bandaki to continuer tata Smoki Mbango akosepela pe akopambola biso mbote na bino nyonso bandeko na kati na les news
Mbote Papa Diomak, merci beaucoup, merci beaucoup. Donc de liboso, Biso na les news soki natali na les news de Kimba nazoka de loko na ndenge nazosalisana mutu akundi mutu abeli bazosalisana bazokotize mutu bamonana nanu te. C'est un exemple à suivre. C'est un exemple à suivre. Au moins, nous avons fait quand nous avons ma copine, quand on est hôpital, les nuls de l'équipe de Saint-Simon et PCD. Vision à Papa Simon qui va faire maman Moulou. C'était ça. Tout ça, l'Isana. Tout ça, la mon corps. Tout ça, la égal. Et ça, la ngai mpona nzala likolo ya baninga naleki bato nyonso te mama mondalelaki bomi. Les news de Kimba. Je m'aide en aidant les autres. Oh, ndenge toza kopesa na muke moi 10 francs, moi 100 francs, moi 1 dollar, moi 1000 kwanza. Bandeko na soki 200 kwanza. Bandeko na ngai tolemba te. Vraiment nazwe bate merci ya boye kopesa nano lokumu penke mona yemo Papa Simon Kimbangu kotala mama ni alobaki abandaki pasi wana bandaki le 2 avril biso montebi le 2 avril mukolo Papa Simon Kimbangu azongaka na mabele na ye le 27 avril mukolo ye mama Mwilo azongaki na kiti na bokonzi donc bozomona ke eza mwa likambo moko vraiment ileki wana wana mabe moko te ekoki koyela biso te. Na yango na pesi merci mingi na Papa Diomak. Merci mingi na Papa Diomak. Merci mingi na Papa Diomak. Ndenge Papa Simon Kimbangu a inspiré wa peso makanisa kitoko ya ko créer groupe esangisi biso bandeko libota monene à travers le monde toza partout na Canada, na États-Unis, na France, na Afrique du Sud, na Brazzaville, Pointe-Noire, ba province nyonso ya RDC, ba province nyonso na Angola, na Luanda, Kabinda, Wish, na Mbanza Congo, bandeko en tout cas merci na befort na bino nyonso de bosalaki. Ceux qui binote de londe toyebite lisolo musunde betempo na mama ani.